comme sur 25 000 $. Yo tendance à rebenga batu miyibi yo mo muyibi atongo. Yo mo muyibi atongo. Na bisa ba photo na mutakala. Na oyebisa. Dodo tigao. Ona bimisa ba photo na mutakala. Te ko bimisa ona mte. Yaka moko. Siko tala de gars cancer ozana ngotindeli mutu photo mutakala mais mutakala salité. Yo eroza mafuta pokote fia Tenovate ya Caroline. Pona obete kitoko zini na obeba te. Na obete kitoko moni ona sa balo yenga na finga na TV ngabo na zui tendresse. Pe na obete te ke na kozokisa yo ndepo tika koleka na TV tiko lembo walo ka fi mona ofinga ka mikolo na internet na kozokisa yo. Yo tendresse yo tala na lupangu na bilongo bimela na sola nie sola dal. O yo zo koka kosilisa ngote ti lelo alo leka na tefo finga batu yo ndumba yo benga ndumba tandra yo ndumba liboso bakuluna nyonso ya bandal mibali na yo obomisa mwana batu isa na bandal yo pozo loba lelo leka na tefo zo lobo bima kala mutu asala ka théâtre pas géri mwana muki a 18 ans oh mais ça na ko violer alors yo mutu loba na tv to mama mo oza na salito za ndumba lizeze oza pena ndumba lizeze donc bana bandal tuba ebi yo mambosala ka Sukole kapena tefo benga nga doka sibata. Aboma mona batu. Boye bien ngote, abomisa mona batu. Boye bien ngote, ochoka lelo pananga. Zini na okene bongo moninga nga na olunga tendresse internet na okene bongo tendresse pona pesa ko devoir. Wanzo to Pentagone wana nduta wana na cancer bandana mututi na pomme de meka. Ero trésikuko na poto na ivero kitoko apema kitoko yena moya kisasa. Na moya kini ya Zairo. Wana ni camion. Nini ya lola tasuba butso za soda. Yo tendresse za soda. Ole kapena tefo finga nga mulati buta soda nzambe kisasa bakambo ezini muta finga ngotake misongo ati omoni ni net one hola tsona ya dorse wana ngala katango kala tendresse kala dako zeko mutu moso ngo finga nga ko fo ya nota na ko baliputa asa théâtre pane loba nga pieso ya sala ya théâtre yebana yo monye sila omonye masala nga ilustar to omonye Ursil Pechanga to Barcelone yo na bata théâtre oyebanité donc oyebanité o salité na ba plante e kubo zoko na morga banani on plante a pembe kubo on plante on e kuba isala tala manyuka le ole kapena tefo finga mtazabo yo ali boma oyeba photo tindele mutu na Suisse ya mutakala na anango deja na anango do soko yeli susu pona kombo nanga na ebisio na obimisa na internet na muninga mwasi na olinga osalo mabete. Na finga Michel Nanko parce que Michel Azoksan on a partir à poto. Merci beaucoup na Tracy Mbelenga Pro, bientôt 100 000 abonnés. Et talaka yo au fini ba tuna chaîne moi mukie, ba tali biso 600 personnes. Mais biso sko 98, to nga ba répondre oté. So ba répondre net nga na oloba no parce que finga penga. Obinga na escroquer Chantal Bola $1,500. Mais Chantal Bola yebioté. Chantal Bola kuta kamundo chekomo na ye. Ni oyebit. Est-ce que tendresse ane longa basomba parfait? Est-ce que tendresse ane longa basomba parfait? Ninga zana ye mono aso la Caroline na Tenova tande salendo to Pentagone. Lende tezeloko ta papier elenga Congo. Glody Diasika la mignonne. Hey! La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata. Zambe. Tolobate. Filokoboy. Tolobate. Zambe o. Yo. Otani. Ozolule yaman. Ya yume koki kokoma bongo. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Ngai mwese radio kuma. En ligne osoma pomade naturelle awatoza en ligne www.awatozaarcrème.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse ya Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza et Salamina bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo. Boke bana pirate. Pona kovinisa bamole mupende na petolo. Somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na ba parti oyo lingi evimba.
nsima ya 3 mois on fait résultat. Salut. La pommade est comme ça. Moi c'est un pas comme une qui bocole. La pommade est comme ça. Maxi Bio Café. Yango. A connaît pas demande Hémorroïde. Diabète. Soza la bezo mais la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro ya ngwana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kutanga mona omelango tani na ko monde ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te loko ezo mo misabiso na couple yango yo tous les malades écoutez qui n'ont Maxi Bio Café nga vie de loin na melakango et bongo yo ayuna pour yango de traiter pe éjaculation précoce mari de nuit femme de nuit envoûtement familial biloko nyonso so meli café kitoko en tout cas numéro ngana c'est boluka yemo grand prétérique Bio Café et au sala chonjo teleng tomelaka na bino yango Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande kotomela yango pour la santé na biso. Merci na confiance et na fidélité au pesa rabiso elenga Congo balobi. Merci beaucoup na Tracy Mbelenga Pro ya Glody Diansuka, maman na Preston, maman na Promedi, bana gitoko rien à dire. Merci beaucoup na batutu bolinga razini kumbi. Merci na batutu o botala rangai. Pe bo na confiance. Merci beaucoup na Chantal Bola maman Paradis et merci beaucoup na Trésor Beauté Léon Boara Babasi. Merci beaucoup na Trésor Beauté. Il y a Blaise Nteka. Merci beaucoup na Nicole Mpadi, il y a JC Mpadi vidéo et merci beaucoup na Maïsa de Breda. Maïsa de Breda, merci beaucoup et merci beaucoup na Claudie Lagrasse mamami. Mère rêvé ba solution na Suisse. Mère rêvé ba solution. Merci beaucoup na Koumou à Pape et merci beaucoup na JC Mpadi vidéo Obed Gwemani. Gwemani Abobed, merci beaucoup na Jorgi Samba les procureurs, Mireille Momene, Papa le Biongo l'excellence compte. Et merci beaucoup à l'honorable Lido Kams, Papi Chama, place Bosota Labiso. Le droit de réponse, parce que nous sommes sur Internet, malgré ça, nous sans impact, malgré la bataille, nous avons 600 vies, 400 vies, mais tu es sur le world. RTN, il y a site Lenga Congo Yangoyo. Bientôt là, tu as 1000 abonnés, 100 abonnés, 100 abonnés. 100 000 abonnés, merci beaucoup. Dans mon réalisateur, il était là. 100 000 abonnés, parce que nous avons 98, hein? 98 000 et quelques. Hein? Donc, bientôt, nous avons 100 000 abonnés au Torofete et belé. Coup de chapeau, na yo, Tracy Mbelenga Pro. Maïle belé et belé. Les autres, nous Dorcas Rolls. Et aussi, le droit de réponse, na maman Abisso. Ouara mukolo ya Internet. Yébina maman. Tout respecter qui ma casse ma tendresse aille le répondre ma tendresse na ba dire lo bagi ya lokuta pour atia ipenga na kati et le la tsaki zini kumbi na kati ba tout ba iba tala nga ba tout ba Niclette Masamba ba biki nga na finga ate na TV na ba problème te mais yo za mama déjà tant ozo lingo kota mwana yo nga na ko répondre te donc muto bo swana gina ye na yambi ozo finga ye na yambi donc yende bo solo la nga juste non saka musala nga senga passe po okoti singa et puis okoti si Chantal Bola maman Paradis ayebi yo kutu même pas mais okoti si na buzoba ozolo baka mambo lokuta et na yambisko mutu oyo aye pour répondre yo yambi pemeni parce que be mission ba base nga vraiment na sala raté mais na yeko sala parce que au finga gen émission nga aye ko sa droit de réponse boni Dorcas Rolls. Zini comme international qui toko kande zala comme d'habitude. Bien habillé chemise ba kata mi panzi. Oyo mo kati to ndenge non. Te tanda sa na ngote. Tanda si loka za na ngote do eza passe mingi do chemise o pesa eza ndenge o mundela katela mo comprendre. Para poto ba otala yo. Dorcas Rolls eza nini? Tanda sa selio cette émission.
afinga yo Dorcas muno munene na bilo musunga na koloba na télévision tepo so na bina loba wa Nikleti Masamba rosilika Jorgi Samba rosilika ba mama mi ba rosilika ba Maïsa Debré ba rosilika po ba bi ngana mutabilo ko wana te so na yambi ça parce que ngam na yamba ki ba fingi nga ba fingi pe yo donc na yebité eza nini bo wela nini te ngana yebité tendresse sango bon en fait parmi ba fille ou ba ça un peu succès na théâtre on dira ça raté. Vous comprenez? À ça la babese nemo ya buzobe, le roi a mal éduqué. Vous comprenez? Ça a mal appris moi na balabala. Alors baba maramo na TV bo batsaeka. Vous comprenez? Biso toza ba bien éduqué. Ngata na yaki na ben tendresse. Na lo ben tendresse o ligambo eza réel. Ngata tendresse na biso ki o bien que soigner ba cancer eza na nzoto na. Na finga ke to ben mo na mkia beta mbunda bakolo babina. Ko na bini si yo o bini mama na o bini te. Yo le kana TV o finga mama so finga eza lukuta tendresse. Eza lukuta na kotala bo eza lukuta ya tchara parfum yoji yo tchara parfum te na ebité na ebité zini yo ebit est-ce que tendresse na longa basomba parfum est-ce que tendresse na longa basomba parfum ninga zana yemo no asola Carolette na teno va tande salenzo to Pentagone tala nengo anzo to Pentagone ngana na tachete zini nga bakola mafuta bien na melaka milika bien makamnyo sa bien yo tendresse ozala ngote azana ngote ti lelo fimo salité mal propre ndaku na ti lelo tsa basinga bilamba na porte sandaku yo tendresse yo mutako loba yo mutako loba le kapena tefo finger roll so ta rosana sonia tala dodo ngoti tala ngado na forme ndo zana lokoza muluba baluba lo wa yo pe na fota gizengi so ta gizengi teseka suba na mbetu so suba na mbetu te ndo kito muyibi oloko apozini oui tendresse so suba na mbetu te seka ndoki muyibi po baluba jaka na bazaka bongo monete pe biso tobi Jonathan te pona bi baluba be bazaka mo couleur mo kitoko muluba liboso ya cancer ezayo muluba liboso ya cancer ezayo nana mona baluba saleté modèle ote obota bana tata bilonyo so bala te na famille myo bobala te tandengo za ale ole kapena te fo finganga o kata sonite mais il y a lobby bino na ebozo swana mais à côté si Tracy à côté si Glody a fini na caméraman na ebité ka pona mambo José de Londres vraiment ero Tracy kutuko na poto na ivero kitoko apema kitoko yena moya kisasa na moya kini ya Zairo wana ni camion nini na lola tasuba butso za soda yo tendresse za soda ole kapena TV ofinga ngam olati buta soda nzambe kisasa bakambo ezini muto ofinga ngotake misongo ati omoni ni net wana latwana ya dorse wana ngala latango kala tendresse kala dako zeko mutu moso ngofinga ngako fo ya natana ko baliputa fala ya natana ko baliputa zini okela ta buto ndi wa police te ero boot na kisasa nzambe ero boot mawe omoni biyo tendresse na biso omoni so na zio na nzela so ekutinga na makolo na obeta yo pe ngam na yo si sa carrière no na TV so na za mutuka na obuko makolo obuko makolo seni oh zini ngasa kutele mo sana na obixete moni ye ya ro kanisanga partout nga na obima me ngaso na zuya obima te na otene sika pasi tendresse po ya kolia kutezana onte yo to bata poto batinda ko $1000 yo ne longa $1000 yo la plupart des missions peut tendresse à ça la tamuta CP la montée tout ba reprocher par rapport à Ajinae ben sanito azobimisa na télévision parce que to komina Congo ya Chichi Congo ya Chilombo Congo ya Tshisekedi moi un peu de pudeur mais azo finga ben sanité na télévision na ebité finga tendeni taka ninge forme neza tile la ko tatoetsa libulu ah bon tile lo ko tatoetsa libulu siko le afinga ba bêtise na te poni po ba toetsa libulu na kineza ka sute siko para bango ezalaka batanda bilamba na porte ndako ezanga bakiti siko yo tendresse ole ko finga rolls wali boma te tendresse wali boma te siko tala mutango finga ningaza kebe garder bandi no za mama oza mama boko botanga da na osengo garder pe na bandi no kitoko po na olinga ko fingo te na kota na ba bêtise wana ndenge yo finga ngape na bien éduqué na yalobi José de Londres il fallait zela ko bala nanu te ngana comprendre te est-ce que azam maman José de Londres yana bango nazo ebate azo ke la mimia batuzu ala na posa José de Londres lingo José de Londres na ba gwa basi le roi yo te kane bela cancer o beti wana era menopause yango yo luka ba bala yo na kisasa oyo ba ujana baza ezini ero tendresse te yete
Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Yo tendresse yo tala na lupangu na bino mobimela na sola nie sola dal o yo zo koka kosilisa ngo te ti lelo aloleka na te fo finga bato yo ndumba yo benga ndumba tendresse yo ndumba liboso bakulu na nyonso ya bandal mibali na yo obomisa mwana bato isa na bandal yo pozo loba lelo leka na te fo zo lobo bimaka na mutu asala théâtre pas géri mwana muki à 18 ans oh mais ça na ko violer. Alors yo mutu loba na TV to mama mo oza na osali to za ndumba lizeze oza pena ndumba lizeze donc bana bandali tu ba ebi yo mamosalaka siko leka pena te fo benga nga doka se libata aboma mona bato boye bien ngote abomisa mona bato boye bien ngote okyoka lelo pananga zini na okene bongo moninga nga na olungwa tendresse internet na okene bongo tendresse pona pesa ko devoir wanzo to Pentagone wana nduta wana na cancer bandana mututi na pomme de mai cancer na cancer moi ça Carolette Tenovat yo ero pour la Tenovat na kino na ba moyo obeta cancer te poani salita lole kapena te foto baka de yo ero yo ke finganga kando zanoka débrancher bota non sino eso mona lo kalata kiwana otale sapatu mo lata basoda ozama moba ozana mbala komanda mtapesa kiyo zambe taba tendresse ero finga roll so moninga na okay no bongo peso na kanyo na beti yo. Oh, quand on est en train de se faire bon do betende. Comment les jours ango? Les jours na bete ça les jours portique internet. Pona obete ki toko zini na obeba te. Na obete ki toko moni ona sa balo yenga na finga na TV ngabo na zui tendresse. Pe na obete te ke na ko zokisa yo nde potika ko leka na TV tiko lembo walo ka fi mona o finga ka mikolo na internet na ko zokisa yo. Ya bia o fingo pa fula yo. Ye tendresse ke fulanga. Ya ke fulanga ye mo kuna théâtre fula mate. Théâtre à succès. Asa théâtre pas né. Loba na nga pièce ya sala ya théâtre yebana. Yo monye sila. Omonye masala nga Ilustar. To monye Irsil Pechanga to Barcelone. Yo. Na bata théâtre yebanité. Da oyebanité o asalite na ba plante e kubo zoko na morga bananya. Plante a pembe kubo mone plante on. E kuba isala tala manyuka le ole kapena tefo finga mtazabo. Yo ali boma. Yo ali boma. Neso mbasuka bosa na kombo na ngai. Poso la zongelo deuxième tour. Oyeba photo tindele mu na Suisse ya mutakala na anango. Na anango deja, na anango do soko yeli susu pona kombo na nga. Na ebisio na obimiso na internet na muninga mwasi na olinga osalo mabete. Na olinga osalo mabete yo ke bake. Ofinga ka basa poto finga basa poto na finga Michel na nko parce que Michel azoksa ndeko na nga partir a poto. Na finga na nko nga mto nyosa tusanga na finga kaye omoni na peso ki pelekese longola na ota yo omoni yo cancer ozana ngo wana biso za kokate dila les bourgeois kokate yo pe na mona opération basala matin te opération basala matin jarso na po yo pe na fo ba palola po o di cancer ne bandi banda na makolo tina ba pomme de mai a yo na cancer alors le quand te fo finga roll si yo ali boma. Donc, bana poto zela muke maleme non dodo maleme bana poto bo comprendre que donc sur ça na kanda biso do sara musala. Merci beaucoup na batuto bo pesa nga ba conseil mais to tika non to ke non boy parce que internet tu mo ba loyenge go mitro biso ton to ala na nzondo télévision na canal 5 na ba jazz kavulu ba te belé ba simba na micro te pour les communes on ga journaliste mo ya cheka mutu micro. Pour nous, merci beaucoup à Tracy Mbelenga Pro. Bientôt 100 000 abonnés. Et Talara yo au fini, bah, tu chaîne moi moukié, bah, talibiso 600 personnes.
mais biso sko 98 tonga banga ba répondre oté so ba répondre net nga na oloba no parce que finga penga obinga na escroquer Chantal Bola $1500 mais Chantal Bola yebi yoté Chantal Bola kuta kamundo che kombo na ye na place à kombo Chantal Bola felo chata kombo mutu mususu donc à Rolls dans sur le micro na okeno bongo tendresse ndo linga to kena ngodo na okeno pe na bongo fimo a salité à lizeze adiba Dorcas tout ba bagizengi ezini est-ce que ndo molinga pe na Dorcas dize Rolls nzembo emina nzembo de Dorcas inetini buzobe ke buzobe yoko bisuba baluba basuba kana mbeto imuluba lokwa yo fo suba na mbeto suba na mbete muyibi to ndoki yo ndo zawana tando za obona fo menenda zaka oyebi babenga ngoni eloko batabwe kicker eba joueur kicker wape na bongo lokwa ba joueur kicker donc moni muto lukinga na sanga mbele ba beta likofi to 6 ngona okeno bongo na kumso na internet est-ce que l'on déplorer ça que ba injure nyonso tendresse a fingi Tresina Glody muta yebisi yango da Mike Lokamba parce que tendresse wana yebi Glody te ayebi Tresite et puis a fingi na chaîne à Mike et soto zo ke bomba ndeko na mamo internet mabeza makasi abota lokwa mabata bino mo lupango na bino tondi bana ndebo sali foyer oke na kofinga bana baninga bino mo tala bilambe gata gata na singa yo tendresse ero na kisasa yo loba yo ero na kisasa loba mutu musu yo te tendresse mutu musu yo te wafi mo mal propre dans salité mo to loba te ole kapela bananga tala linette yo linette o pepe kala lata o pepe kala lata à l'époque yo latango lelo mtakabela ko mtama be otobi video yango o sali na garçon mo boy avant dikso ki kota kombi otali fimo sali to ke vana na bosa kombi yo repose le bagay kwa yo ndumba pamba lizeze omoni bato komisa bizengi na fia nganga wafia banganga ndio komisa batu bizengi nga okutana nga pena na okeno bongo na okeno pena bongo ndio linga to kenayo merci Ross to comme na suka tika lukuto to bobenga José de Londres benga ngomoni yo José de Londres tika resolution vine mobimba batnyo so théâtre go balinga te banda lelo ebango wape salité yeso kangama na munyo se fini ngwa théâtre ibalisa kangama ne nga mona ba master nga ba illustar batamula na ba Barcelone na master pa ya illustar nani comme nous la nani ye mamu bimba tanda saka kamada illustar yo wa mamu bimba tika bazo mamu bimba wana mwana o nga kuna ofingo na ba agini aya mona série 6 même mona série 6 akoza mona ba 63 rosa ba agini obeta muta calculatrice ya zate belé hein ya rosa mona ba 63 siko zo mona ba 63 siko zini otalanga na mwana mwa mukie o asali masumu mingi te na mokili ona oya nanga ko loba na batu vérité ona ba nango na loba na batu vérité o comprend zini mwana bata mukie mwana bata mukie o yozo lekela na teko zo finga d'ailleurs ngane to anenge monte pe baguna nga to mo balde mo za ne pa poska di kosi sikongana ko linga pa poska kana mba ne mo wa bela V7 pa poser pa poser o ba iba ade a escroquer muso $25,000 yo tanda sero benga batu miyibi mo muyibi atongo yo mo muyibi atongo na bisa ba photo na mutakala na oyebisa dodo tigaro ona bimisa ba photo na mutakala wana ngo nana ngo like ça non boka singa na sabaje cameraman o zoom ngolo mo mkie azuma ngolo mo mkie itela pusana mo mkie zera munyang tego ko bimisa ona mte yaka moko siko tala de gars cancer ozana ngotindeli mutu fota mutakala me mutakala salité yo ero za mafuta pokote fia tenovati ya Caroline comme na sona suka Dorcas Rolls na bike kande za makasi na oboka mutu te na ye ande pona le répondre tendresse le rôle ya lobi ye mtazo fulanga le rôle ye mtazo fulanga l'émission na ça ya 600 personnes o ko kiata 1000 personnes ta ba fulanga ye sa fulana nani na théâtre kuta yebanite en plus bino ba muziki na ye bokotela ke basi poto ye kam tatinda mbale mno ba fota mitakala boyebite kaka ye wana bobenga muziki na babenga ba muziki na nganto ba muziki botala pela ba pare mi bali na bino biepo boko mona ba fota tendresse
Merci beaucoup, Tom Nasuga. Merci à tout à travers le monde. Merci beaucoup à Déborah Boule en assistance. Et merci beaucoup à Glody Diansouka. La mignonne a payé. Qui s'est dans cette émission, mais dans Salikara. Merci beaucoup à Claudie Lagrasse, ma mamie. A payé qui s'est payé dans Salikara. Et merci beaucoup à Trésor Beauté. Moi, c'est l'église catholique na Valère. Trésor Beauté, je confirme avec Fox. Mon thème est Blaise Nseka. Pembe option moins de réglage. Moi ça Pembe compte doublé. Trésor Beauté, je le confirme avec Fox. Et merci beaucoup. N'agis pas de vidéo. Obed de Guemani, merci beaucoup na 500 €. Batamoté à Malamouboue, merci beaucoup. Et tu as 300 € et honorable. Lido Cam, spécial à 800 na payé 100 € pour kit c'est baby. Et merci beaucoup na tout balingarangai et tout balinganga, merci beaucoup na bino. Merci beaucoup à Papi Chama, merci beaucoup à Mireille Momène et je reconfirme. N'allez la bino trop. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine. Kili Odia, Wakabase, Wakabase, ma chérie Nabiso, Wakabase, Bayaya Swag, Wakabase, Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi que j'aime la famille Legacy. Nous sommes venus sur la colonisation de nous avons fait un biso artiste. Les amis, nous avons fait la biso la colonisation. Nous avons fait Bandarana. Wani, Koko, tous à la wana, Utunganga, Napena, Tongayo, Seketo, Tongana, Alebisu, Baye Banzele, Bajona Lobby, Wakabase, bien important la colonisation. Wakabase, 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 Lido VIP, Wakabase, Vanessa, Maloba, Pesaka Fechao, et Fechao, Ningisa Fechao, et Fechao, Ale Simbaka Fechao, et Fechao, vamos dançar na traje, vamos dançar no rabo, dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga, na pena Tomae, Seketo Tongana, ale bisou, Congo, Glody Diansouka, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.